Go. Voilà, Tindika Télévision, merci chers internautes, merci surtout pour la fidélité. Chaque jour, vous voyez que tu as mis en abisso et bandi, pour Bongama, Bobengana Bana, Tosolola. 3 semaines, il y a un sali na Este, Azungi, santé, Uzuri, Sana, donc Saoudi, Boa. Donc, Mokonzamboka sans problème, sans tâche, il y a un 3 semaines. C'est comme un Sili. O akimaka insécurité yo moko la kaki bato boye na boye ala kaki bino atosi yango azongi 3 semaines mobimba na kati ya este donc Ituri Beni Goma azalaki wana posepeli mais toyoki ke ADF wana pona kanda ya état de siège abomi sur 10 personnes donc na machette tout ça quand basalaka mais état de siège ils ont continué pour poursuivre bango tina suka na kati ya mabulu na bango pour na intérêt général. Mokonza mboka aprofitaki pe avant ya asalaki émission elekaki na RTNC ebimisi pe polémique ya danger mais makambo ya motuya mokonza mboka alobi bakipe yango te batali bapoint oyo bakoluka bonoki badongolo miso basilite bandoki basilite baluki ba point nini oyo et déranger partout ba créer un problème entre autres makambo salaire mokonza mboka na makambo ya grâce présidentielle na on éclairer bino balobi ke fatia linga bimisa vital kamere boyo ka polémique na ko expliquer bino na ko rappeler bino lisusu oyo batalaki émission wana te ndenge ni président lobaki na makanisio ya ngai na ko partager na bino pour comprendre le fait que la tindini na makambo ya vaccin bolobi ke mokonza mboka imposer bino atindi bino pour vaccin c'est faux bolona ke mission ya ndenge ni vraiment na éviter ce que na mato indenge boko biso nyonso na pour mettre pour expliquer bino frère Martin pe mokonza mboka oye akopiaka mokonza mboka asali état de la nation asali discours na ye yepe asali aye discours état de décider pour appeler état de décider on est état de la nation na ba message na ye critique na ko expliquer bino bakamuto alobi na soni tika na bino ka mbala moko obi que frère Martin a débordé donc frère Martin alobi mokonza mboka doit protéger matata poni est-ce que bondimi vraiment kama ndenge wana opposant azali mutu apesaka ba solution a proposaka non place à boy faut ça la boy il y a des choses maïne na yo pesi mais ce qui c'est vrai olingi mboka tant on critiquer on proposer ba solution voilà on croit que ça la boyer na place à boy mutu ka frère Martin a télémeli état d'urgence au ba tout ba c'est bien oyo kindokite alobi ka télémela ba chef de l'état lingo kanga matata poni mais si comment que dossier changer pour tout donc bako beta matata poni sikoyo ba beti nanu ye moko président ya Sénat boyebi ki a invité donc ba beti cour constitutionnelle lettre sekoti na bureau ya Sénat ba lever l'immunité ya président ya Sénat ye moko sikoyo o ba qui complice a influencé partout pour pas lever l'immunité ya matata poni noté non parce que la plupart bataki ba gérer ki ba entreprise ko banga wana ba biso fongoli porte bango pe ba ko interpeller misuko porte lettre ko isiko na porte à Gaillard ye moko président sikoyo ya Sénat ba invité aza pe impliqué na dossier matata poni siko na somo na koma nige ba ko sama bango bibale matata poni na gauche bati na droite donc dans le bateka boya qui même va résister mouké à sauver ce que ont risqué que bangomi balé sikoyo va chiter donc na bahati na matata na libulué wow donc ça devient très compliqué frère Martin
c'est la haine, c'est la jalousie qui le pousse de parler comme ça. Parce que mokonza mboka soki ya solo bana ko protéger ba prédateurs, ba voleurs, ba détourneurs botala entre Vital Kamerhe na Matata Ponyo Faci à protéger. Voilà, donc frère Martin Moussa ne yangwana alwara a créé ba zizani moko inutile. Alors concernant salaire, chef de l'État a lobby qui est salaire naie à qui par angoté aye bien. Mais à vivre naie peut-être on va voyage on va frais de mission, ba prime de risque, yango permettre kaye à vivre mais ba là ngo pe mingi minga zwaka à sala rango ba don makambe belé boyi ko loba parce que biso ki président no ya gauche droite yeba. Mais ezali les kambo yo ba ko mettre la mabakute soki réellement boyebi prix montant bafuta Kabila l'ancien président boyebit namona na Facebook komaka toko 1020 les 30 lelo Raïs a touché autant boyeba ka ondenge nakutu na kamwe ministre de journaliste monene lokola Christian fallait pas poser chef de l'État question mbongo oyo bafuta Raïs combien donc ayebi déjà. Et bata makate chef de l'État dali haut fonctionnaire ya l'État. Ce qui boyebi monta bafutaka huissier, monta bafutaka sergent, capitaine, colonel, général, secrétaire général na fonction publique. Boye ba paye que ya président et yeba na kanango. Ezaka secrétaire. Yango c'est qui me pose mboka te faut répondre à la question là. Et ça que yemoko je vais falloir à poser question là autrement. Que chef na montant aux Zwaka autant est-ce que au sepela na mbongo par exemple. Parce que ils allaient mbongo yo ils ont un salaire et bata makate ils yeba naka. Alors boye bake mokonza mboka azana mwasi première dame azali mwasi est mwana biso est na yebi ndenge ba vivaka net salaire ya mobali etaka mingi mbongo ya mama mta organiza ndaku na ndenge na ye mibali oyo babali basi ya est je crois ba contribuer ngate bakabisa salaire ba mibali babala basi ya est bakipaka salaire te etaka mingi mbongo ya mama. On va comment organiser les dépenses en d'akou, et malgré le chef de l'État, il y a père de famille. Bon, parce que non, comme l'État va faire, l'État va prendre en charge. Mais dans le père de famille, madame, première dame, à ça peut jouer rôle dans la basse nyoso. Ninga yo za mosi autant d'émission yo, kaka ndemo sala nda kuna ndenge pe première dame à ça. Grâce présidentielle, au Konzamboka lobby boy relativement dans le 30 juin, la grâce présidentielle est yak. Alors qu'il y a une proposition et que la ministre, il y a justice, il y a le but que ngana ko bimisa fulano. Mais tant qu'on peut cette liste, il y a pas de gracier, chef de l'État pas comme ça le choix, on s'appelle stylo. Attends, oui, ça va, oh, il y a dans la désanté, c'est très tôt. Oh, il y a bomaka mutute. Oh, vous comprenez, non? Na yebi ke wana siko makanisi nanga na yebi ke famille pe ya Kamerhe ba okilomona siko ministre de la justice ba proposer kombo soki mokonza kokipe ko gracier ete wana en tout cas ekozanga te pour yalwa mokonza pesi siko faveur abi bon bolingi grâce présidentielle bokelomona ministre de la justice mais ne croyez pas que tant ekoyande wana mokonza zui aza ko signer mise ko kangama. Après ça, t'as la terre, à signer, t'as la terre. À côté là, banani réellement, on bénéficier de la grâce ou la présidentielle. Et banani paie. Faut pas seulement nous payer moins punition. Ils ont des exemplaires. Pour nous, comme tu vas pouvoir en béba. C'est clair. Oh, parce que là qui gère, donc tout le monde finit ça. Aïe, bien, aïe. Non.
eza ndenge wana ti voilà mais makambo chef alobi asali mpona goma baintervention nyonso wana bato balobeli yango baotala bapoint mosusu ndenge génie militaire esali mosala rapidement bato wana bazwa bandako kolia bani mama Denise bazolobela yango te mais mpona mama Denise bazoloba nini saki ya mama Denise 55 500 ata bino moko ata wana saki est-ce que saki wana okende somba mapangu to nini vraiment bosangisi na Augustin Kabuya azokotisa bato na baentreprise azokotisa bato na baministère moyennant retour ya 10%. Soki nga na lobby bokoloba ja lelo yokutu bayeba yo piripeti tolo batani ngona piripeti ya Augustin Kabuya ngate sikom na koloba nake koluka nasali ba recherche nazwi ndeko ya mwasi kumona ye Arlette boyoka ndenga répondre na mituna ya tindika a expliquer si c'est vrai que bazo lokota ba 10% na bato ba koti na ba ministère bazo memelango Augustin Kabuya bolanda na tindika télévision na interview oyo dali exclusive. Regardez. Madame Arlette, bonjour. Bonjour papa Tindika. Oui, Tindika komi c'est que makambo ezali. Oza attaché de presse, il y a ministre près le président de la République, Madame Nana Manouanina Kyumba. Bon, mutune za moko, mokolo mususu na ko visiter bien na mona ki ozo récolter ba 10% moko awa 10%. Question oye parce que ba pandi secrétaire général Augustin Kabuya sango comme quoi à côté si batu bandeko na ba ministère au retour bazo c'est d'ailleurs 10% il y a salaire chaque mois. Donc ce qui n'a qu'à si bien 10% oye banako kongola awa okinotika ngopa Augustin Kabuya bongo te bongo te. Tindika. Et c'est nous allons partager parce que les lots au Pessingaï Maloba, merci beaucoup à vous. Et je dirais encore un grand merci à toute la population qui va nous suivre. Mbote na bino ba diaspora oyo bo panzaka basango à tout moment, bino ba ton d'actualité. Merci, mais il y a mokuse ya kolobezali. Parce que ce que le ba ebele ezalatinati. Na mokuse le 10% biso batu to uti na UDPS, le 10% revient à l'UDPS, ne revient pas aux poches de quelqu'un. Ils ont la poche ni Kabout, ni Kabuya, ni Motomosusu. 10% ils allaient revenir na droit ya parti oyo epesio musala lokola ngai o nazala ki chômeur ngai o nazala ko sa ba reportage na ngana ba kati ya ba maison ya communication ba futa bisote tindika et témoin, nous tous nous sommes des journalistes to yebi musala oyo de très longtemps salaire ezala raté à part RTNC ba boutique nyonso bomonaka salaire exact pour les journalistes to futa maka en rapport ya pourcentage ya élément na yo ozali ko diffuser. Alors sur ce nzamba lola à permettre à ce que ba kondi ya parti ba recommander biso na kati ya ba ministère nos 10% ya salaire nanga ezali ko revenir na parti non na individu ya président Kabout ou secrétaire général Augustin Kabuya. Voilà, na ko rectifier muke pour le beli ba diaspora et ba ici c'est que wana ba combattant ya UDPS. C'est que ba combattant wana bazaka même l'information. Tindika. Ce qui est vraiment mutuana za combattant ya UDPS, je pense qu'il a l'éthique de l'UDPS. Moi je dis pourquoi l'éthique de l'UDPS, bo excusez nga biso nyonso tozo bimana UDPS toyebi idéologie ya UDPS pe toyebi comment est-ce que l'UDPS fonctionne. Na fonctionnement ya UDPS bongo ezali ko revenir na droit ya secrétaire général yamba mbongo ya parti te. Na landaki baninga mususu na baodio na ba groupe balobi que mbongo wana epesa makana maboko ya Gisèle azali mokonzi azali CGA
il y a niveau il y a finance, donc il y a département il y a finance, oui, mais allez pour revenir de droite, il y a une signature pour na bongo na mbouyi, ou ils allaient pour revenir de droit, et puis l'autre maman, le nom m'échappe, je m'excuse, maman oyo tokendaka bongo soki ye to enregistré yo apesi yo récit. Après avoir versé votre argent, au comme ma liste na bino et puis va couper sa récit na moto nyonso oyo a versé 10% na ye. Ce que vous allez bongo na partie de baisse. Ce que vous allez kaka pour na 10% mais vous allez na bongo oyo to futaka mensuellement. Où sont vos cartes? Où sont vos récits? Il y a bambon la bino versaka pour na bon fonctionnement ya parti. Tout tika ba débat inutile tindika. Wana ezaba débat moko ongana ko un vrai combattant ne peut pas faire ces débats. Mais balobi yango Augustin Kabuya sobaki lunette ya diamant pour millionnaire. C'est que lunette ongana la type ba to kolobeza ya or eza ya diamant parce que lunette Augustin Kabuya biso nyoso toyebi ezalaki kaka na fil oyo. Moi je portais les Prada, oh ils allaient original, c'est vrai, je l'ai acheté à $75. Na habité ce qui y a plus de ça. Bateau basomba ba lunette à $250 bazali. Ça revient de droit à chacun de nous d'acheter ce qu'il veut. Mais Augustin Kabuya la lunette c'est ça or c'est ça diamanté. Ce qui boza musika bomona ngo te biso ba toya ka pembeni, toya ka ba matinée tout le monde a plusieurs fois toya ba matanga tout le monde place à la lunette. Il y a pas les lunettes Augustin Kabuya là c'est ça diamant. Bon excusez biso vraiment. Ce qui peut mutasombi diamant où est le mal? Mutu nyonso buka kali foot ya musala na ye. Donc balobi kasi yango bomo kosambela ye chaque jour boko bokenda vo ya musala bino ba kosi musala na sima na ye bofuka maka prière beaucoup misaye donc Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit Augustin Kabuya umela après boké musala. Je suis désolé parce que tant beaucoup de temps à combo Augustin Kabuya je pense que le président Aïe c'est lui le décideur du parti. Mais c'est Jean-Marc Kabondo ou Akabondo. Ce qu'on entend beaucoup il faut générer, hein? Vénérer plutôt, vénérer le secrétaire général Augustin Kabuya. Je suis désolé, je ne fais pas partie de ces rangs. Ceux qui sont dans le bateau, ils vont vénérer non la moni bangote. Jusqu'à la preuve du contraire, moto nyonso oazali chrétien assemblée la kanzambe. Au pas à chrétien te ayebi bateau assemblée la koko na ye to assemblée la lilala. Mais Augustin Kabuya to Jean-Marc Kaboul bazana na niveau au bateau ko vénérer bangote. Même le président Félix lui-même demande à ce que toute la population puisse craindre Dieu et adorer le seul et l'unique Dieu d'Israël. Bongo lelo Augustin Kabuya senga ba vénérer non soyez quand même des humains. Hein, tous à la bateau. On est à mituna au bateau basotuna eza pour la haine. Ce que dit le secrétaire général aujourd'hui je le confirme tindika nazo confirmer que bateau au bazana haine belé bazali vraiment la jalousie aux ali mal placé ne bazali ko ça ba débat parce que chacun de nous je pense aza na parti aza kozela lobby okuna ba tombola na quelques na moi responsabilité songolo umpakala o ezali ko revenir na ye na mayele na ye to na étude na ye. Oui, c'est vrai qu'on a niveau ya parti total a vraiment ba étude faite sinon parce que s'il faut voir les études faites et belé pe lelo ba comme ba ministre na kako comme ba ministre était hein papa ba kako comme ba ministre était donc militant azali na droit na ye lokola militant nyonso mais ko ba secrétaire général yende mutatindi batu na misala ezokoma pona batu ba vénérer ah non c'est un faux débat. Donc clôturer parce que les solos on voulait dire les alliés il y a ba bien biloko ya batu bakomi ko tala ba mani ko critiquer et kotiti na présidence balobi pe maman Denise Nyakeru a sombi sac ya croco ba pesi na prix soki 5000 et quelques dollars pour na sac ya pamba maman. Yo confirmé yango avant na banda musala bande konanga nyonso o bayebinga. Je pense que ceux qui botali vidéo wana ya Goma merci beaucoup na ba o nyonso bazali kolanda biso na banza bande konanga avant to banda musala lelo ngana banda musala j'ai travaillé pour le parti nazaki bongo ko pesa makanisi nanga to ndambu ya mayele na ngai na musala na niveau ya communication
bandeko bayebi que tozalaki ensemble na partie avant to banda musala, je pense ba monanga na sac wana. Sac ya maman Denise. Sac même marque ya croco kaka o maman Denise amemaki ya chocolat nango batu nyonso o tozana bango, ils peuvent témoigner ba deyo bazali ba fidèle bazali batu ebele bazali. On a le problème ba le bara bongo kosi le moko te la mère bon sac ya mère moko kana sac na yo. Je sais pas, c'est vrai. Ya mère za original za ba mbongo ebele maman Let. Oui, toko takaka internet ezali kopesa biso pe ba marque d'origine non na ba maison nyonso mais toko tate ya papi pardon comment sinangai toko totala soki ezali ko revenir na prix à 500 non ils ont écrit 5505 c'est comment même comment lire ça 5550 on a bien 666 euros. Donc c'est on a 565 500 donc non c'est 500 500 euros. C'est pas 500 possible. 500 euros. C'est pas possible. 500 500 euros. On a ça qui a ivoire eza na diamante eza na wolo pe palata te vraiment. Donc si on balingi maman la tarjala ça qui va comment midema. Vraiment aujourd'hui la kaya papi faux débat eza tellement ébélé. Et ça, n'a pas répondre, mais ce que tu as dit répondre, c'est juste pour éclaircir. Et puis, pendant que zongi saba o ya biso ba combattant, boz landa bioka yokate, boz anakati ya mbouklio ya mozo bate, mais plutôt to bimanakati yango soutenons Félix Antoine Tshisekedi et tout ce banalité, s'il vous plaît. Tout ce qui est banalité, je servir de l'autre côté. Maman Denise a mis sac aux angelo kwa koloba na ngoma. Il fallait finga fatigue asali mabe obité. Oh non, azali boki kotia frapper à la tête du pays. Mais non mon frère. Si réellement tu crains Dieu, il faut au moins lire la Bible. Hein? Toute autorité vient de Dieu. Et si tu ne respectes pas ton autorité, Dieu ne va pas te bénir. Il y a un moment où il y a des complications. Ce qui réellement, baninga na biso bozana besoin ya kosala litango ya malamu, lokola bino bozana ya malamu, ya bien makasi. Je ne peux consulter le nom de Poutine, on va créer 2 ans dans le niveau des réseaux sociaux inutilement, messieurs. Vraiment, tu es un bon combattant, plus que les autres. Yondo mutozo tika na idéologie ya Sphinx, mais yaka na Congo total ayo. Yaka tomona makambo d'exploit oyo zali kosala. Yaka tout le monde makamba minene o yoko pesa batuto idéologie yoko transmettre batu so que ça ka insulte yo mais ça naté tu restes là seulement pour insulter les gens mais non mon frère oza papa mukolo respecte-toi pour que batu ba respecter yo pour chiter Nana Manwanina Kyumba merci à vous bisiko zoami na Zambie. Merci beaucoup parce que Akeko représentait chef de l'État dans le moment où Tozali Koloba, une dame d'affaires, une brave dame, et Tozali Koloba là-bas, combattant, hein, de cultiver l'amour et la bonne mentalité. C'est pour que demain ou après-demain, l'Obinganayo va faire sa responsabilité ou cause important. Voilà, nous avons de preuves d'une dame qui a travaillé énormément pour le parti. Lelo Azali Bongo à la tête du ministère, s'il faut le dire, mais ce n'est pas un ministère, c'est plutôt ministre près le président de la République. Donc c'est Madame Nana Manwanina Kyumba et heureux anniversaire à vous. Le 30 juin. Merci au secrétaire général Augustin Kabouya. Bongo, il y a certaines personnes au Basali bloc, qu'il faut fingayer. Moi, je dirais que c'est un bon père. On a un papa, il y a un ébélé. Et si c'est seulement le lot pour n'a pas pessi batumisala na kobanza que gouvernement ils allaient mis balé. Donc il y avait des gens Augustin et puis Jean-Marc Kaboun décida que les combattants malgré le tempérament ils ont ma bé ma casse ils ont très chaud mais il y avait quand même des combattants ça qui brève il y a donc bazala qui wana pona accompagner
Wario au Batiaki à Liboso. Et nous sommes là encore dans le deuxième gouvernement. Merci à toute la population. Oyelandaka, Tindika, eux allaient chaîne Oyebaka pour informer, pour former, pour éduquer, ba masse na ba sorte na yango nyonso. Merci na yo Georges Kamwasi pour cette intervention. Merci beaucoup à toute l'équipe de Tindika. Un grand merci à vous tous. Ange, je vois beaucoup de mes amis qui sont là. Merci. Et Nzambe Oya Likolo. Apambolaka ba o balingi parti te. Maintenant ba o bazali ennemi à parti o balingi Félix Tshisekedi azwa échec bokoyoka soni. Bokoyoka soni makasi parce que cet homme il est protégé par Dieu. Merci. C'est bon. Voilà, donc nous sommes de retour sur ces plateaux mobiles de Tindika Télévision. Certainement vidéo, laissez le plaisir. Vous avez des détails. Na makamwasa qui a maman Denise, na lilette, il y a Diamant, il y a Augustin Kabouya. Donc je crois il n'y a pas match, il n'y a pas photo, il y a la jalousie. Bazo Lukaka va poigner ni oyo, va attaquer pour passer à l'opposition sans forme. Mais il aussi mbaté. Déjà, Baïbisi Bino, Nzama Pamola Bino, Nabino Olinga Fatite, parce que Fatite déjà se prépare pour Akita, na Chine. Donc il est attendu en Chine. Pourquoi? On a pour ça la révision. Donc, le contrat minier, on va signer. Le chef d'État, on va la révision. On va revoir, on va changer. Nous avons un contrat chinois, on on a une musique, non? Adolo Fino, Adolo. Donc, signer pas un contrat chinois. Maintenant, le chef de l'État est attendu en Chine. Phare le président chinois va revoir. Il y a qui opération. Hein? Donc, 50-50, gagnant-gagnant. 50-50, 50-50. Donc, on va signer, on va mise au Kangama, Yangoti. Au 30 ans. Oh, 50 ans, to sololi. 50-50. Bana Congo va bénéficier, les Chinois va bénéficier. Chef de l'État est attendu en Chine. Ce qui, moment et coquille, beaucoup de monde a une vidéo, puis il y a la vidéo, Eric Nindu attend régulièrement, donc sans problème. Voilà. Donc, relativement avec Covid-19, mon consamble à lobby, à cause d'un vaccin. Et il y a un lobby à cause d'un vaccin. Mais le vaccin OYOT, ce qui est AstraZeneca, il y a un vaccin à cause d'un vaccin Moussoussou. Oyo azomona keza quand même bien pour l'état de santé na ye oyebiki bato ebele ye moka lobby yango na émission wana ba bazwaki ba vaccin batandi boso ba mususu ba kofi ba mususu isalaki mo ambulema na yango ye a cause d'un vaccin mais vaccin ko azala ngo sûr que vaccin wana yo causer du tort na santé na été. Mais si vous êtes aussi contre, bon réagir. C'est votre président hein? Moment yango si vous êtes contre que me conduise au vaccin pour que me la biso tu continues la vidéo on a pas commentaire comme ça yo ka réagir nengeni. Voilà. Donc c'est tout pour la lelo. Par critique ils sont normal mais oya biso komi lokola jalousie na haine. Na ko sukisa mo konzamboka lobby pour battre le lobby que chef de l'État pour tanda tapis rouge pour na Kagame na Congo. Donc chef de l'État lobby boye a pardonné Kagame té a lobby boye. Après cet exemple, il y a l'Allemagne en France. Vous voyez bien ma Allemagne, c'est la France. On a un documentaire. Mais les loyaux, comment va master pour ça. Mais à l'objet dossier judiciaire pour le Rwanda. Et s'il était malgré Bolimbo. Ma relation à bon voisinage, mais ma dossier à ma ping ou à ceux qui m'a ping. Et ça, caca.
chef alobi teke baécarte yango alobi oyo ezali justice etikali justice oyo eza amitié entre voisins etikali alingi la paix alingi mpe ezala mais soki obomaki mwana na ngai te justice osala mosala mabe eza wapi boyebisaka mabe eza wapi c'est compliqué tosalaka baémission te mpona koconvaincre bino koflate bino bolinga faciango na nko te mais boyeba kaka ke soso ezokoma $2 $1 donc 2000 francs mwana ke classe soso mobimba okalengeli ye opesi ye akolia na récréation opération mboka mikuwa ekozala kaka boye wana mokuwa wa likolo ekei makolelaka mibale ti mapeka kota sokoti kuna sikoyo mokuwa ezalaka te donc mwana kolia sokoti nyonso soso bozela kaka pour parler c'est bandi Poutine kuna kuya sakanaka te bakoki mama Poutine kuna a imposé ba opérateur économique ba prix ekiti na nko mais Faci a quand même modéré asa dictateur te parce qu'il faut passer la calcul au sommet carton soso combien au fond de transport combien douane combien au côté kana combien en respectant la marge bénéficiaire c'est clair et on les 25%. Mais ce qu'on fait, c'est que alors les douanes, t'es qu'à 1300, quoi 12. Donc moins $1. Donc avec $10, on a un carton mobile, il y a 12 poulets à l'intérieur, on tient à parler. Ma maison, social, il y a monté. On a soso, et qui tient à l'osso, on a un boulot, Reket, Thompson, 20 plus. Quand il y a 13, il y a un mot. Nous sommes au fond de la voiture, Thompson est bimi. Nous sommes au fond de la voiture, Thompson est bimi. Plein, 13 poissons, il y a 20 plus, il y a un mot. Dans Doumer, donc Doumer, il y a 500 francs. Donc Doumar Moko avec 13 poissons, il y a un mot. Donc on a voté. On a voté Fatina 4 heures. Na ba fongoli ba bureau te yoza déjà pour le passer deuxième mandat. Merci beaucoup. Na question ko matanga ya conseiller chef de l'état pour na peut déplorer ba mort les autres continuer. Bon prier pour na bango. Prière pe sala kamaka. Bon prier pour na bango, bon prier pour na biso pe to lobela ka mokonzi. Tu veux que bitumbeza na ba dans la forme et tout. Et là spirituel. Et ça physique. Bon prier pour la biso tout. Bon prier pour la chef de l'État. Mora totika na ikarai. Bitu mezanan. Ma prière na bino pe. C'est très très capital. Toi, on a besoin. Merci beaucoup pour ta image. Je crois ceux qui t'ont raté l'effet du corps. Pour ta lata, on va bien rappel de consolation. Bazawana. On met au golf, pour ça une interview et les cas, car on est télévision. Merci, au revoir.